aza postura ye aza pe ka postura botola ba moto ye postura kaka tofandaki baye kobenga bato bazoderange bato bazobotola bato batelefone bazobotola bato babiloko tobimi tokomi sur terrain tokuti bango ekili ya liboso yango tokutaki bamoni biso bakimi bapanzani ale biso mpe tosali neti tozongi me tozongaki te tobatami kaka na lopango na bango tobatami bayebi te bazoya bazokengela biso bakota na lopango bamoni biso lisusu babandi mbango ale nde tokoyaki nanu na ye moko kaka posura bato bazofana bakwe bazobotola biloko oyo ye ayibaki bano bazoyibaki papa moko telefone na kati ya saka ye nde bazobenga Général Kanyama Général Kanyama donc nakangi eza nzambe mokolo aloba 99 jours ezaki ya 1 jour ezaki ya l'état na police à proximité touti kokanga bango na koya nga nayebisi baposianga bite tobima mama au prince te tokende cc comme bazokende kobotolaka bato biloko tozali na moto de moto nga na moto moko liboso bapolisier na moto moko na nsima kokomaka tookoma na kwe bango bazalaki 4 aye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs de la chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas un grand merci à vous. Internet Yabiso c'est que téléspectateurs Kanena Lobaka, en tout cas beau s'abonner massivement, beau liker, beau partager. J'aime l'amino surtout aux apprenants malon minde zalara. Voilà donc quant à moi na pesipena merci belé et pas c'est notre dieu au monde Sibiso pena sur lundi lelo donc le 11 novembre 2025, en tout cas, Kitokomakasi. Un grand merci à mon équipe technique. Dans la Sima Caméra, Josué Moumou, mon Achangouli Sanzambe. Un grand merci aussi à les trio d'enfer, Batumoro bien, boss Roni Malundama, ainsi que boss Checking Malundama, ainsi que boss Yannick Malundama. Sans oublier aussi notre maman, Maman Laura Chou, mère boss. Un grand merci à mon partenaire privé, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Manchester. 001 Héros de l'Ombre depuis Canada. Un grand merci aussi à mon papa Simon Foka Sati à Paris depuis France. Il y a maman Cécile Massangou Moulon Balabi Mayabi Kessilate. Un grand merci aussi à les amis de Watakin 24. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, lelo naza awa bongo na district ya Tchangwe Sikowapi, la police est à proximité à commissariat Mabinda 1 ba tchaki bongo ba ya maboko to ebité bazaba kuluna bazaba nani toroyo kango wana tuzala bokasi ya Mama capitaine
il est vraiment à 6000 vraiment awa na tronçon o ya route deuxième de la République donc à lingi pena population ya Kimbantseke bazala bongo na kimia ya bomoni lelo awa to kiti na district Changu précisément na commune ya Kimbantseke to la Sabino ba sala bongo ke pour que population bazala bongo na ba difficulté ko tambola na ba ndenge elongo bani ya ngomoni la police zwa ki bongo mokano ya ko tsa bango maboko ko présenter bango devant média et ba kene bongo na qui de droit basala bongo mosala bongo kaka ndenge ezalaka donc restez toujours branchés bon s'abonner bon partager bon liker les appena malamu merci beaucoup toza bongo awa lisu likola lisu tosola na bayike merci. Tala na kokanga yo bengana na libanda monsieur la police commissariat Mabinda police à proximité ba tsaki bongo la bongo population maboko alors libanda vous allez bongo mieux placé à expliquer biso so yibaka na ye keba na yo na kokanga oyebinga na kokanga na ochona kacho libanda so na mono na misi manga na chona kacho so bo yibaka na ye ozoyo ka keba ba présenter bango devant population ya commune Kimbantseke en tout cas c'est le pena bien bango pe ba komona bongo ba to ba yibaka na bango ba pesa bango ba bimi boye yebela chombo bimboye yebela saki ba postura pe bango pe ba mingi bena to sola bongo na na bengi to sola ndenge ya bien yebisanga na bato ozaki na bango azo yebisanga kikodo bango to sola bongo na mokonzi numéro 1 ya commissariat Mabinda 1 la police à la proximité ils appellent Balamingi mbote commandant mbote papa merci beaucoup toye awa na commune ya Kimbantseke na sous commissariat Mabinda police à proximité to moni ba teba ya maboko ils a vraiment ni meka ko expliquer biso toche maboka bato bana bapasola biblia bayokaka te toza awa lokola oyo ngana nakoki koloba ye aza postura ye aza pe ka postura botola ba moto ye postura kaka tofandaki baye kobenga bato bazo déranger bato bazobotola bato ba telefone bazobotola bato ba biloko tobimi tokomi sur terrain tokuti bango ekiri ya liboso yango tokutaki bamoni biso bakimi bapanzani ale biso pe tosali neti tozongi me tozongaki te tobatami kaka na lopango na bango tobatami bayebi te bazoya bazokengela biso bakota na lopango bamoni biso lisusu babandi mbango ale nde tokoyaki nanu na ye moko kaka bosura bato bazofana bakwe bazobotola biloko oyo ye ayibaki bano bazoyibaki papa moko telefone na kati ya sak ye nde bazobenga général Kanyama donc nakangi eza nzambe mokolo aloba 99 jours ezaki ya 1 jour ezaki ya l'état na police à proximité touti kokanga bango na koya nga nayebisi bapolisi nga bite tobima mama au prince te tokende cc comme bazokende kobotolaka bato biloko tozali na moto de moto nga na moto moko liboso bapolisier na moto moko na nsima kokomaka tookoma na kwe bango bazalaki 4 aye kobloke moto ye ndaye kobloke moto nga nazalaki en pleine action aye mpenza kobloke moto atelemeli moto wana na kotala moto ayebaki teke na nsima na nga mpo amonaki naza na polo ya polisi na esu ya pembe na kingo ayebaki teke naza policier atelemisi moto liboso na nga mosusu wana kuna azoya awela amani bamoni ya mibale ye mosusu azokende awelela oyo ya mibale nde esali ke baelema azalaki likolo wana sote baye bamoni kaka teni na elema ndenge azalaki na munduki bani mbangu mbangu nde baelema balandi bango nanga moko mbangu bao mosusu bapanzani ye akatani pema nde tozwi Kanyama nde kobima naye kabobama mama merci bozweli biso Kanyama oyo adérange biso Kanyama tombola elongi na yo longola maboko no na munoko en tout cas merci maman merci nde toza botoko bakoloba te place azosala baaction bato bazoteka wana moyen baloba eza te koya na yo bobatamisanga bamona ngai te éclairage te tokokende na koya boye nde bato nyonso bakomi siko en tout cas soki oyoki kote oyo na se ozoyoka mikolo ezongi babotoli moto basali boye ye général Kanyama aza na troupe na ye
groupe oyo aza na ye na meki kosolola na ye abeka ata kodenonse bato wana ye alobi net alobi ya kokufa ye moko yango wana totie maboko totindela ya kile droit comme déjà badossier ne mosusu eza kuna balobi ezozela ye bayeba nini bakosala na ye. Ok, merci beaucoup maman. Oyo mosusu ye mpe tokendaki même badossier oyo tokendaki eye toki kokanga bango tokuti ye mpe abotoli azoleka na moto akuti motu azomanye telefone abotoli bandi mbangu na moto bamoni biso abotoli biso siko moto yango aza na moto tokomona ndeni toyebisa yango ke bolande soki bomoni ye boyebisi biso ka butu wana bango mpe bakoma olandela ekomi ke bayebi ye moto oyo abotolaki telefone bizoka ayebi ye babetaka na ye bale omoni nde babetaka babale ayebi ye très bien esai bakoma olandela moto na ye ke ekufi na zero na ma ya tanga wana ere ekufi nde bango bayolandela bamoni babi te mama tozwi ye moto oyo azalaki na ekufi na ma ya tanga so boye na ma ya tanga sikoyo bokozwa ye nde kokita na ma ya tanga ye tokiti na ma ya tanga ke amoni bato wana asondoli moto akimi ale biso tozwi ka moto toye na moto na ntongo nango nde bayaya na ye bakolo moto nde bayeke koluka ye balobi te aza na quartier 8 abatami na quartier 8 epa na bango eza na balabala oni oyo bateka bamakala ake kobatama na quartier 8 yaya na ye moko nde aye kodenonse ke aza na ndako na ngai ake kobatama kuna bokende kobimisa ye nde tokei totini basoda bapolisier bake bazwi ye nde baye na ye oyo eza problème ya accident mort d'homme eza affaire ya mort d'homme basalaki accident batiki moto wana na hôpital bakimi na kokima bango bakimaki sikoyo na ntongo nango ye azoya koloba lokola aza moto ya transport mpo bapesa ye moto zoka nde ayebi te ke moto yango batutaki akufaki nde barécupere ye baye na ye aza wa ebembe eza na Kimbangwiste oyo meme ye akei kobimisa bamoni badale aye mpenza na dale azosopela locataire na nzoto eza na baimage azosope omoni mpenza dale bakaka azoya nango donc asopeli mpenza azosopela lokola mai aye nango na porte na ndaku partout eye kosala ke kobimisele na mbeli yango eza na kati awa nani yango aza mbeli moko eza likolo wana mbeli moko ya monene acuba locataire yango nde locataire akimaki aye kobenga biso nde toke totie maboko. Ok, merci beaucoup maman. Ndenge bamonaka parce que population baza wana bazomona bamoni bango déjà population balelaka. Osali musala kitoko babetelo pena maboko okangi ale lobilo otini bango na ki de droit lobilo bomoni bango libanda et ça la bino ndeni mama. To mona biloko ça la capacité mpona nini biso toyaki na mission nanu ya biso eza toza proche ya population. OK. Toye pona kobatela population na biloko na bango. OK. Toye pona koyeba te ata moma oyo population aza ya kolala biso toza liso likolo liso toza libanda totanisa ntongo tisa libanda. OK. Mais na komona ndenge tozoteya bango tozoyebisa mpe population bodenonse. Voilà. Bisiko bomoni mabe ezali bato mabe babata ma place bodenonse mpona biso moko tokoyeba te. C'est pourquoi batindi biso ke tozala biso toza baproche na bino tozosapproche pembe na bino tout le temps po toyeba makambo nini oyo ezoleka nzinga na bino. Mais soki population oyo ozodénonce te moyen toyeba bango eza te mais nazopesa merci mingi na population ya Kimbateke parce que bakomi mpenza lisu likolo ya lisu. En tout cas bazolala te soki bamoni mabe bazobelela mpe okebi bango moko mpe batie maboko bayeli oye yango nazopesa Kimbateke en tout cas population ya Kimbateke un merci parce que depuis na ye kosala mosala nanga toza na bango vraiment même moral. OK. Même moral. OK. Bazosunga pe biso makasi biso pe tozosunga bango. Voilà. Mais moko batikali bazobanga po bango bakimaki bakendeki. Batamu kyo kaka nga na beli awa bazongi. Tuko bato banguna bato mitema mabe wana babisa bango te sili ya ko sala lisusu te akei esili ye balongola ale bazwi bikiri bazongi. Zambe pe na mawana ya lalaka te na kokoma nanga na kozwa bango. Biso pe to lema bango te. Voilà, c'est tout ça. Merci beaucoup Taki maman maboti parents aussi. Conseil ko pesa baboti o yabike moi na ye azaye civique topé kuluna ko sala population mabe mais azobomba ye na ndako leki ay ko tika ye na maboko ya la police. Conseil ko pesa ba maman bon bazo garder bana mabe na ndako.
En tout cas, maman nazo pesa bango conseil nazo loba wana tambola na mégaphone na pesa bango na chaque avenue na tambola na ba quartier nyonso. OK. Na yebisa bango boye. Bate ya bana ba mema bana na nzela ya Nzambe. OK. Na biloko mibalana. Bati na bana bayokola misala. OK. Soki amoni ke mwana wana ye atei azoyoka ete aya ko dénoncer. Peut-être adoka ko dénoncer na l'état bala biso pe to komema ye na bakonza likolo peut-être bakoki koyeba kozwa solution na ye. OK. Soki amoni ke na nyonso wana azoyoka te afutela nzela akende mboka. Akende mboka azongisa mboka po soki akepe mboka kuna lukele mwa front akomoka tata mwa bilanga atumbi mwa mama makala na ye asali mwa kangi bwa mama manyoko na ye azokita na Kinshasa akokoma patron akokoma boss akoteka. Soki ke bazoyoka te bazobomba bango bazolinga ko dénoncer bango te en tout cas bakonzi pe likolo bakolemba te biso pe tokolemba te po mibeko pe ezolanda kaka likolo ya mibeko ezokita. OK. Po mapango na bango na suka ekokoma nde bakoya kotelemisa ngo ba drapeau ekopepa. Soki batie drapeau na lopango na oyeba ke lopango ne komi susi ata la police. Yo tokochayo na Jefani totiki yo so ofanda na ba Congo na Oreva Kinshasa. Soki ofanda na Bandundu na Oreva Bandundu. OK. Soki ozalaka o kaka avion libumundunde ezali. Bakochayo na libumundunda bakitisi na aéroport ya mboka na yo zalaka. OK mboka na yo. Wana potika population bazala na kimia. Voilà. Solution yango na suka o to monike bakonzi bakoko ici. OK. Merci beaucoup en tout cas Monsala Kitoko na maman Sala la police ya Kimbanteki awa en tout cas ba sepeli makasi précisément la route deuxième de la République. En tout cas maman a vraiment félicité na ba boti topé population ya Kimbanteki bango balingi bazana na kimia batambo na ndenge elongo bane ko zapena malamingi piko sur la pena bango ndenge toki pa mama to ka pepa bango moko ko zapena malamingi biso tungaka TVZ radio to bana bino kaka toujours lisu likolo lisu. Merci beaucoup tout ça après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, en tout cas, nous avons la police sous-commissariat à Mabinda, précisément dans la commune de Kimbanteki, qui est ici, qui a ouvert route deuxième de la République. Et si quoi, puis maman la biso à Tepena, bateau bazono ko la bongo population à Tebongo Maboko, et Bokinenge maman tu peux expliquer alors biso beto lingaka koyoka pepa na bango moko nenge malobi est-ce que eza bongo to bongo te koyoka pala bango uzapena malomingi mbote papa Boti. Comment on est papa? Kanyama. Kanyama. Est-ce que combo abotila ya mwana? Kombo abotila ya mwana. Papa peso combo Kanyama. Kombo na ngai ya mboka Kanyama Chibula. Vike naza chauffeur à moto. So na kimi classe. Baninga na ngandi lando bula na moto bando benga Kanyama. OK. Yango ba chauffeur à moto nyoso bazwa etikala lokwa sirona meza sirona teza kombo na ngai. Eza kombo ya mboka Kanyama. Eza kombo na ngai mboka Kanyama Chibula. Ndako abenga nani? Bernoli. Bernoli. Merci beaucoup papa Bernoli. Na maema soko mama capitaine Auti Koloba kino boto na ba moto nyoko la population ya Kimbanteki eza bongo. So na boto la ba moto na yiba ba moto population c'était mis à quartier na ngai. Ba tout bazar ba tala même si mto filmer o ami etimi na ngai. Tutangine ba classe. Ba mamba na sala ngote bona telemi na va vers ba 22h. Na linga moto ebimisanga prince pour ala la place moto na mama biso. Ala la place misusu mama biso ala la place misusu. Premier moto eleki deuxième moto ezaki na ba soda na petit wa mbali. Na molamba mo buba kanyanga na nzoto. Nande bako itsanga na ko bimisanga lelo na molimba mo ba filmer. Na ebité moto na yiba ba tu na yiba ba moto. Ngayo ba bimisinga libanda ba ya ba lobaki ba moto na bango onga na yiba. Nazani kulu na ni moyebi suis responsable père de 5 enfants. Na resa makambo na poani. Po nazani nini? Po na vivre en nyoso gitu. Si ba tele misinga ba ke filmer ngabo. Idée nango ezani po na mi ebate ngamoko. Merci beaucoup. Ndenge la police tient maboko lobi que non oza innocent makamano bien ngote ko ko lobanini parce que la population bazolanda na média na siko. Kasto ba kanyo muyibi. Ko plaignant le mutakenza mutu parquet akenza mutu prison. Ba bimiselanga bato ba lobeke na yibi bango ba biloko na mona bilongi na bango ba yebake mutayiba yi bango biloko ye. Mutayiba ke biso eloko ye. Nga lebi bakanga lebi vendredi lelo lundi. Non na mona ni mutu alobaki nga na yibaki nga na yibaratin. Nga na tele misakande ba collègue nga bana pona bimisi bana ebele na ba moto nazabe na ba masanga basala na moto mambo nga ba lobela nga na roboto la ba moto ana
Eh bien, telo ba maman capitaine a koseli yo makambo. Bien ôté. Siko ndenge atie maboko ko ikoloba na ye moko nini parce que ndenge atie maboko na minute. Bon, aza maman tam suna ndenge ayokelaka kombo na nga amona waloko ake na salaka mabe moko boye. Vike mbali boso akangi ngai. Na ebité bato ayebisi nini. Na ebité na ye moko ndenge ayokelaka kombo na ngai sikoyo a vivre ngai. Naza na ndenge ayokelaka ngai uto naza bongo te ye moko muta oyeba pourtant par rapport ezoya nga naza na kashu ya za na bureau. Na ebité ndenge azokela par rapport. Merci beaucoup. On a commis le problème à suivre. Merci chers amis téléspectateurs. Restez toujours branchés dans cette scène. Merci. Tozupe Motoami Balé. Mbote papa. Mbote. Comment on a? Martini. Martini comment on a andako? O combat base ba benga wona. Na combat base te na pina bakamwali te comme na ka Martini ba benga ka Martini. Donc lo te ka maman bu la la moko se retrouver à la police. Te. Na uta ko zo téléphone na ngam na biye la ko ngam na biso be kureza la te. Bakanga na chargeur na ngai na câble na téléphone. Na uto na biye la ko kati na kai tsoka ba mama bakindando luka batu na bango ya ba plainte e ko na poule na biso. Biso pe tout le monde a appelé ba soudate. To bito ko tayina kata to ezande ka perdre par le pitch. Première fois pe bakanga ngai. Première fois bakanga ngai na miso Nzambe. Première fois bakanga ngai yango. Première fois bakanga ngai ka yango e komeni ngape makamba balakisanga na molia. Naza mutu mabete elongo pe ba ibe ona makamba mabete. Nzambe mo ayebi o baloba nanga o ngana loba sope bandimi na ngai. Batebele bazoleka bazotambola. Comment ba yo ba kotoka maboko batiki batu misusu yo bateko maboko osale lokote. Papa, ils asko palpite. Ils a palpite na moi muki na za mineur. Première fois bakanga ngai. Na ebi na mona kande bakanga ba ni ba sa ma molia mais lope komini ngai. Oza mwana Kimbatseke. Na mwana Kimbatseke. Na balabala ni. Ngoma tadi. OK, merci beaucoup. Na ndenge la police bateko maboko e ko ikoloba nini? Ko lilobana ko zala ni. Eloko alobete po o ba wana so ba lobaka batu bandimi ongana loba batu bandimi na ngote papa ngana za kulu na tina za muta mabete na utai ko za telefone na ngam na chargeur na telefone na ngiza awa chargeur na ngapeza ana tako zo na ngamba biela tina ba ba yebi ngambo kuweza la lisuite me ngamba biela kuweza la ka na utako zo na ngam ko kacha na kacha nde tito moni pe ba suda pali pitch première fois bakanga ngai yakine pali pitch te kimisa kingai ba suda bala ninga bakai ngai na za ngam muta mabete ba kanwa tina mela ngoti barashimbo meshimbo ni na mela na ngai musani osalaka musana na za carrière merci beaucoup donc wale comme ça dossier à la police bon on débat à marabout bata makamu na ngai na ngamuta mabeti merci beaucoup merci. Voilà, né à l'obéa Nabino Gaga, maman a outé bon ko expliquer biso kaya papa Nabiso Oyo. Azabongo chauffeur ya moto à tout aki motu et après motango na sima ba passe wana asilaki bongo ko kufaye ayeba kité alors tant azonya déclarer moto na ye ayeko kuta babi keno moto wana akufaki déjà yango baté na la police est-ce que ayeba kike a touti muta kufi toté TVZ radio te to ko pa na mo mbote papa comment est ba Le mokeni papa loba nengo lobaka nengo gangela rapena ba chose la moto yo po bino ba moto wa musique maintenant on voit po azoyo kayo Maza mukeni mukendi za chauffeur à moto za patron chauffeur moto za patron chauffeur à moto donc za ba moto na opesa ine muto asala apesa ki chauffeur basala accident na mana depina na 17h ya samedi a benga to sala accident to za hôpital inter na komi wana na pesi o esengamela ke basomba po ba traiter moto o basala ne accident a semanango ya la prévu pona na tonga toyeba lolenga la leli to continue se sengani nde na komi na tonga ke moto akufi nde na komi a donc yepo yeba kiteke bon tonga sa ki accident wana eza moninga na chauffeur ye mutazaki choc to zaki client te wana babi nanga eza client ya obamema na depina. OK oyeba ki ke chauffeur na sala accident mutana hôpital landelaki ba soin na landelaki
Comment Yolandela Basoya Nengeni Okoma Suna la Maboko la police au Kimaïté? Bon, hier accident basali vers 17h. Na commis peu sur place. Au docteur on a lobby nanga et je sais nga bakisi bobo kotonga pour papa na paranzana a. Ko traiter na pesi totalité le roi 45 000 ba traiter. Na tonga l'air na ye pour na ba de façon to la leli ndemba moko babinanga mto kofi moyo déplacer isate. Là na tindi batu bata la chauffeur et ça y a deux pneus et ça chauffeur nanga tout moi mon anité ndenge akadenga. Ah, siko na mito d'abord okoyi koloba nini na famille o ba otibongo ko perdre ndeko na bango. Bon. Il y a liboso na luka na famille pour bango nde bazali loba. To sola na ba. Kolandela mutu na bango ko kunda ozo matanga charge. Pour ngai jamais na ebate ke e koma na liwa soit ndenge accident salemi na ebité. Matanga za na hôpital bokutana na famille na bango. Te na tokuta famille te tokuta entre ngai na bato hôpital ata mtu a dépine et sa pato chauffeur mtu mo azaki ngala nga moko na ba docteur. OK. Merci beaucoup Matondi mingi ndeko mwana mboka Mukendi. Merci beaucoup. Chef. Surtout nous interviewé là, il faut libérer un peu. Vous voyez, nous sommes mis au peu. Voilà, tout appelle un de comme Moussa Awa, il va passer témoignage. À Zonio, la locataire n'a pas de sagalate, n'a pas de tikoloba. Alors, tu comprends pas, ils avaient un malami. Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Hachim. Hachim. Papa vendu. On va y avoir 38 bis, n'a pas un bis. Elle prend la bino, ils ont combien de portes? Ils ont des portes. Moi, quand la bino, il y a un locataire. Moi, quand les studios, il y a un locataire qui a côté ça. Ok, merci beaucoup. Le locataire, tant que qui va passer comme bon côté. On va côté, tu vas dans on peut bien. Ma fout à bon, on a normal, loyer, ma fout à qui toque. Le problème, c'est que il faut pas loin dans le pan. Mais après si position de titre comme les 5 na bengi veto sur la vie na za a famille zati ba mère na ba quartier ba za a tu ba mona simba mai ba mère ba yi ba ko témoigner na ngam na ko tsona le pan mère na biso boya ba ngba tu vanda bien tellement fenêtre na bango ya droit ya le pan fenêtre c'est musala na tsamo anti-vol pour ba ko na 3 anti-vol bango ba bimara ve na voyage kinda ka lufu. Moi, si je suis à 5 heures, je suis à classe tour à midi. Je suis censé être surveillé par celle chaque jour, je suis surveillé sans problème. Je suis à 4 mois, je suis à 4 mois. Je suis à 4 mois, je suis à 4 mois. Je suis à 5 je suis à 5 na lobe bongo ezaki na kanda ndenge zala kaka mwa problème dans le pan. Les 5 qui ont venu à comprendre TAF, tout de suite, vous vendez le pas, tu vas dans tu vas dans le bien. Les 6, babeni maman biso, pour maman biso à faire lycée. Encore le pan. Babeni aïe, tant que aïe, maman goûte le bin n'a qu'un ça la bébé na bimi n'a pas na kei na bilamba. Ok na kei, kokende na ngai, il m'aura bimi libanda, abeni nga, azungselinga fungona na nga ndako. Na goûte dans le pan. Les locataires vont finir en côté aux sentinelles ni bébé. On va plus de 4 personnes, 5 familles. On a un qui m'a dit que mais on a un talabuni à Mona. On a une famille qui m'a dit parce qu'il y a un pont à vivre. On a le problème à 4 ans. Au Mona. Na luka problème mité ba kanga pété le routine na zabu. C'est quoi ligne commission awa na maboko ya la police. Mais na c'est bandit. Bango ba bibelo quoi ba changer ba papier ba comment foutre pas mère ba foutre soupa na ngati ngana boy na ngati bango ba comment menacer ngai mobali na e moi si na e na de bana ngana za ngamu ko na lupa mère wana zo wanini o chuba mwana na ngambeli akufa po sala nini bazo lupa lupango parce que nani a plaignant za o azoki plaignant ya kate nini te abenga proximité po nini
tola mukina batonga mutasiminda kuna bango te nini te yo fongo lida lozwi baniei ozobwaka ngo na mira na okosopela bango eza malokata aza maumu na hote na bakili boso lupango banini abengaki mama banini aya kilobi bwaka libosani nga bakali biso lupango ya ndako na ngai ezali bani accident bwakaki mai to nini oyo bwaka libosani mai kaka toilette papa mai toilette ezoko bwaka libosani ndango ata yo moko vraiment bon ngai biti bango bakangisa ngai pe bayaka ati conscience na yo moko mai ya toilette obwaka ngo na lupango est-ce que eza normal nga zanga moko na moniki ya bango baza ebeleki ya ngai dans loka bango baza 4 oza yo moko bibo loka nga pe na koma bebele fona zo pe mai ya nie na bwaka poto koma ebele c'est ça na chubi mutu te na zokisi mutu te na mutu te na sali mutu eloko te eloko te na mabele mpe ya lupango na ndako ya mutu te na nzoto ya mutu te. Merci beaucoup. Lokola la police etie maboko ekoloba nini kasi toloba suni bani biso da tokomi de bapleni baya babima batémoigne nde deva mokili yango ezotala bamea bakarati bazomona biso batémoigne abike kobwaka déjà basalite bongo na lopango eza déjà infraction ayebi eza infraction seke yango batielo epi maboko bon naloba nini aza déjà koki koloba nini kasi nga maloba yanga soki ezali bapleni bakanga batu boye kaka te kia fosani depuis toya tosamba te tomona bapleni te eloko te nga naza na famille te nabenga famille mbiye momu de kangisinga abenga kimia basololi lobi kia ifasani aya ko retire plainte yango devant dozo zela aya katekia ndenge mo asambanga mabe po ayebinga sara na bango bien depuis de côté to sona te le côté nini te bango mo basani ni bakobi na idée ba bote lupango na bundi na mutu moko te na bango na zokisi mutu te na ibelo ka mutu te na bomi mutu te. En plus bango babuki porte ya ndako na ngai bakoti babimisi biloko na ngai na ebité oyo eleki na sima omona. Merci beaucoup. Le cas déjà la police a tiré déjà maboko wale commis likambo ya acquis des droits en tout cas ko sala eloko ya boisa pena malamingité ko sola pena population koyeba ba ndeko oyo ba tie bango ba d'autres population bazala vraiment na bobangi ba mona kina ba koyi koloba e ko wana sona betika molo mo boye ba koyi ko tanga ma prise mais je vais na sola na papa za mukolo aza responsable ko sola na yo zapena malo papa pour ça boye mbote papa mbote papa comment est papa comment nga Paul Batantu papa Paul Bantantu mwana Kimbantseke mwana Kimbantseke lelo police ya proximité sous commissariat Mabinda awa na disika Changu ba tieba civique o maboko take moboto ko lobani na koloba boyeke musala o bazo sala eza musala mabe esengeli te jeune alukaka atana muke jeune alukaka ba moko teka mai o ko sala musala ni musala o eza mabe musala chef de l'état aboy musala o jeune aluka musala nyose ezali musala nde o eza malamu te jeune nyose fa aluka musala batika musala eza mabe voilà na koloba ndengwana. OK, merci beaucoup ko ka pe population ya nzinga libanda et koza pena malamu ko sona bango et koza pena bien. Merci beaucoup. Voilà, nous avons commune à Kimbantseke, précisément dans le district de Changu, et police et sous commissariat Mabinda, c'est bon, civique, ma boko, balamboka, la population qui Kimbantseke, l'ingité batambola, population qui Kimbantseke batambola, nengebongo longobani, en tout cas, ça m'a l'ingité, jeune, tango zana maina makila, faut que bakoluka mosolo, talabiloka boisiko, parce que les bons a acquis des droits, et population qui Kimbantseke peut azoler là. Tango bakei bakine pena ko sibir pena bango eno ke no bakelelo lo bazongi oza pena babe mingi to moni pena population Kimbantseke baza pena bele awa nzinga liboso ya la police à proximité ya Kimbantseke awa to sola za pena malami mbote papa mbote comment est papa papa Paul moi la Kimbantseke na veni litadi merci beaucoup to moni ba ya o batemo beaucoup ko lo banini ndé bati ba maboko en tout cas ndé to lo ba kata on so ba kende eza teke soki bakangi bango après lobi to muli bango sur Kimbantseke ba kende pene ba 10 mois pour bazo moun se biso passe ba 10 mois pene bazo moun se biso passe
tala moninga na ngai awa na côté ya bakwanga bakotelaki bayebi baboma ye na minduki bazokisi mwana na machete eresi bapapa alalaki na ndako te ozomona babizoki kaka papa baketi pa deuxième bureau na ye mpo baluka baboma ye mais bamonaki ye te bomaka malolenge boye en tout cas bakende kaka bamona na lisu te tomona bango suna kimbanseki te yango kana ye nango posa yango bongo baboti oyo bazalaka bana bango ayebi ke mwana asalaka mabe mais azotela ye fufu azopesa ye ya komela azopesa ye mpe achat de poche nayebi ke mwana ye aza oyo tobenga bongo bakuluna to bakopota lingala baza bakuluna mais azobomba ye na ndako bapara ya bongo wana baza baparent te ozomona mwana soki azosala mabe fo kokorige ye ozomona nayebi mama moko mwana ye bakangaka ye abe ntuka nalembi koloba akende nanu na makala pozo ya correction bango mpe parfois bande azwi ya correction après bongo atika misala wana mais soki bazo encourage bana okopesa fufu noko eza malamu opesi mwana fufu alia mais fo corrige ye na mabe ye azala kosala ozomona kodénoncer. Merci poto ka bano papa nini okoki kopesa na police à la proximité bao batie bango maboko surtout mimi na mama capitaine okoki koloba nini? Nazo encourager bango po mikolo banda ba proximité ye nazo sentir que musala ezali do ba continuer ka ndeko wana ba to sepela pe population ezala pour bango ba continuer. Merci beaucoup. Voilà, mbote papa. Mbote papa. Comment on est papa? Comment on a dit? Papa dit yo zana coopéra. Mana coopéra. OK. Merci beaucoup police à proximité ba tie ba population bato ba nyoko la bino population commune qui maseke ba tie bango maboko état que jeune ko ko bani place wana. Pernalo ba kendeka ba nyoko la biso fort. Ngana coopéra na coopéra mama masanga na omona ba linga ebele kuna o longola mabele. Olonga nini? Na longola mabele. Mabele za liboso na olongola ngolo. Fona na longa pesa droit. On pesa droit. Ah. Ouais. Oteka bani? Na teka na whisky. Oteka whisky? Ah. Mais betango oteka whisky bouger bango muto mo oteka ba kota suna ba coin. Te ngana fa na lesa ngala lukambo na mutukina na boy na yiba na kiba simba ngana yango simba te fa lukambo na mutukina ngai. Merci beaucoup na biko lukambo na mutukina conseil ko pesa ba jeune o bazala kwa ngana yo bazala mai na makila mais ba osala musala ko kata batu musala ko yiba conseil ko pesa bango take Kongo mani mwana mboka. Na conseil na pesa bango ba pa na pesa bango idée batika kimuhibi ba lukande mbongo na mutukina bango le nzamba atambula bango likolo. Ok, merci beaucoup. Voilà donc tozaka touche na population qui mateke na sur la pena ndeko. Donc ko so pena ndeko ko tozala ki mateke awa ndenge zala kaka. Mbote papa? Mbote. Comment est papa? Kombo na ngenoki. Papa no ka vandi. Na vandi na Kifuta. Na Kifuta. Merci beaucoup toujours na commune qui mateke awa. Tomoni la police à proximité ba te pena ba ya maboko o bazonyo ko la bongo population outi fête sile na avant ozonga penda kuma omo atendenge ni ya kozonga ozobanga ba robotolo chombo bakozwa nyoso oyo za nango na ozotambo nango leo ba te bango boko ko lobani place wa elonga liboso na osenga na merci nde ba te bongo maboko fo bakanga bongo pena ba kendi tonio kami atro na uta bulo panga na menize musana salaka musana maboka nde boye na uta bulo ya ba pera kutu mukolane simbate bakanganga bakoma kosenga nga bala wa bana ka bambila anakolo bandeni ka bango ekoma lokwake kopi na bango so bakango kama boko na poche so kuteli kutu na muyibi kutu kosengo 500 francs pesi oleki mais bango pena bakoma ba vrai miyibi pardon bakende pena to lembi bakende. Merci beaucoup. Nous venons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Moko Abino Wataki 24 Molobeli Abana Mboka, journaliste d'investigation, journaliste international. Donc grand merci à mon équipe technique donc na Sima Caméra, na Zalaki Bongona Ndeko, Josué Mungu, Mwana Changu, Liso Nzambe, Tuakita Awa na commune Kimanteke, Siko Wapi la police sous-commissariat Mabinda proximité, ba kuluna oyo batie bango maboko bazo botela ba moto bazo kata batu en tout cas ils appellent mabe conseil na opesa ba jeune Dieu ba neni ya koluka mongo ils appellent bien lamuka na pongi
kende koluka mosala eza pena malamu mingi non okata ozokata wana baza baétranger te baza kaka bana mboka baza bandeko na bacongolais en tout cas et puis na baparent oyo bazobomba bongo bana oyo baza bongo bakuluna oyebi ke mwana na nga aza kuluna mais ozobomba ozopesa mpe ya kolia ozopesa ya komela akebunda azongi asokoli alali mpe pongi il faut kodénoncer bango bakende kopesa ye bongo éducation ekozala pena malamu mingi donc restez toujours branchés abonnez-vous partagez-vous commentaire na vidéo kozala malamu mingi kane baka bozala toujours coaché la chaîne na bino ya biso podcast esika bozwa bainformation frais merci on se dit à la prochaine numéro bye give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu te pesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela